bandeko na ngai eza ngai ya bino The Game Pro boyebi concept comme d'habitude micro trottoir et plein d'autres concepts mais lelo na préféraki compte TikTok oyo bomoni ngai nazoloba ezala créé pourquoi parce que vous avez spécialement ba contenu na lingala tokolobela beaucoup plus makambo etali communauté na biso congolaise grâce na bino pe ya ba commentaire na bino ba suggestion remarque to banda ozwango en compte ce botali boromona kombo eza mardo moule pourquoi mardo moule na kati prénom na mokuse et puis na tie notre famille na ngai na kati mpe susu na mokuse yango esa nini mardo moule et pourquoi on a préféré ko tia kombo wana ke na garder kombo ya The Game Pro ici parce que kombo wana et ça derrière la raison on va compte monsieur belé du coup on a été dans ça la mélange ceci cela donc le roi est tombé bien où ils ont compte mon spécial pour la communauté et on a préféré une m'appelle identité en un moment en mboka en tout cas ça tombé première fois la vidéo laissez like abonne-toi si c'est pas encore fait on se retrouve à très bientôt pour là-bas contenu Yassika allez merci pour la force.